Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ndeko nyonso oyo bolandaka biso chaque samedi na Proverbe 30-30 émission autolobi Mama Bena face à face na Proverbe. Topesi bino ba shalom pe kimia na mokonzi eza na bino bisika mozwami. Alors wana tozoyamba mutu na Nzambe Proverbe 30-30 toyebi ke aza mutu oyo tokoki ko présenter lisusu te, je crois toyebi ye. Shalom Bena. Shalom. Ok. Alors, ndenge naza toujours pour annoncer bino na plateau na biso tozana Proverbe 30-30 émission de bolandaka biso chaque samedi Mama Bena face à face na Proverbe. Alors, le lot tokoluka lisusu tomimela bino quelque chose na bandako na bino place bozwami bisika nyonso tout Europe, Afrique, vraiment toni to pesa bino lisusu un plus oyo koki ko révolutionner bino oyo koko fungula bino misu oyo koko fungula bino lisusu makambo moi ebele. Alors mutu na Nzambe tokokota na mituna ba préoccupation ya peuple na Nzambe na bandiko ebele na mituna na bango na ba appel otozwaka tokosepela omeka mpe ko sunga bandiko na biyano oyo bazana moposa. Alors tozana mutuna ya liboso ndeko musu balobi bakomi pona kozwa ona phone ekomi pasi et bakomi koyoka ke no proverbe okomi kobenga na bandimi o lingomba na Nzambe eza na posa ya babrebi baya na kati na église mais pona yo balobi komi rencontre yo komi kobenga na bandimi et puis komi pasi po bazwa yo bandeko bazana posa ya biyano nao. Bon, na pesi bango surtout shalom, et shalom elaksi kimia na Yesu na bandako na bango, ebila bango eza na bango. Bon, na ebite ba sangwane uti wapi, na ebite mutunini oyo abengaki nga azwinga te. C'est vrai soki obengi na tellement naza sollicité mingi, na roza l'occupé nazo sola na batu, mais en tout cas soki na moni mutu abengi ngai amankenga et pendant que cela nde babenga en miss call na rappel la source na call la bac donc na call yo bac pour na joyeux ce qu'ils en ont monté peut-être à joie qui n'a été et cause à peut-être des aïna air à prière bien à air na zana masolo na batu bien à air na zo sala émission na kanga fond net ko to sala émission na kangi fond so muta benga air wa zo ngate alors ko benga na net ba ndimi na église ngala benga na jamais ba ndimi mais li lobana Nzambe lobiete mutu azana misala mabe aumela na kati ya assemblée ba sainte donc mutu azana misala mabe aumela kana na kati ya assemblée ba sainte akosa 2 mois 3 mois moto oyo ezokitawana basantu aumela ata kima. Bon biso ngaza na système soki mutu omonani te na osala 4 mois na 4 mois na nobenga yo na zotindo ba text message so esali 4 mois ozomona na te ou bien ozo répondre te na tiki yo na komotioka na prière parce que Nzambe wa force à mutu mais kena benga na mutu na benga na mutu mais nguya ya Nzambe moto Nzambe na pembe nanga parce que nazo so ba tentation ba infiltration ba mambebele belé ba ramso mo eto lo bango na presse ya to moni ba tebele ba colate sinon ba mon on dirait tozaka na ba problème mais toza vraiment na ba véritable problème parce que tozo bundana ba démon démon Bible lobi démon arodaka tout autour ya bana na Nzambe atikaka te comme lion. Voilà bandeko nanga bozo zo ba réponse que ba émission to yela rabino eza ba émission o ya kapuna ko révolutionner bino ko fungula bino miso ko fungula bino mayele ko yeba wapi malamu wapi mabe donc to ya ka kopesa bino implice. Alors le messager to zongi susuka na kati na mituna vraiment na bande comme to sola ki vraiment balobi Sentinelle TV musala ezo salama et puis ezo yoka na vraiment musala ezo salama. Félicitations nano nango état que visionnaire na musala parce que biso toza na sena yo soki yo visionnaire ozalaki te nde lelo mpe mokimba bazo landa biso te mais soki bazo landa biso parce que ezalaki na visionnaire moko boye na vision po biso tolanda donc matondo et puis félicitations nano na musala wana. Gracias. Et puis na mama na biso mosusu mpe tosolaki donc ba félicitations mama tolobaki nga Mama Bena na représenter bino ekomeli messager. Alors mutuna mususu ezali boye messager moni biso tozali oyo bato toza na se na yo oyo toye lokola
ba aide kosunga vision musala oyo ozosala. Mais to remarqué que na musala oyo ozosala omona outi na bitumba songolo oli opema ozopema te omona okoti susu na bitumba mususu oli popema opema te, donc vi na yo ekomi sikoyo kaka bitumba na bitumba bitumba na bitumba, donc okoki kopema te. Mama bena otulinga question kitoko bana na Nzambe sengeli boyeba depuis Jean-Baptiste tilelo les royaumes du ciel appartenaient aux violents. Soko za violenté bokonzi na likolo okota te. Et puis bokonzi na likolo eza kwanga na makaya buté. Bokonzi na likolo ezali bitumba butu na moi. Ya moni même nkolo Yesu yo moko na Marc 1:35 chaque tongo azali kokende na prière. Quand il faisait encore nuit, ça dit bitumba Satan au petit côté le kolo oyamba Yesu. Surtout biso sali misala ko dénoncer mabe. Il y a ko pelisa moto pour na monde de ténèbres zika ba au petit côté. Bitumbe ko zara bon longwe na gauche qui na droite, longwe na gauche qui na droite. Donc mwana na Nzambe oyambi Yesu vina ye mobimbeza bitumba. Même nkolo Yesu so kutai na ye a relaxer yo panzi na ye place azo ba flèche, a relaxer yo ba pota. O ba betaki ba sete pour eza bitumba. Bitumba yaki ko sauver, yaki ko délivrer. O kutana na mutu akangi bato. Eza bitumba. Donc vie à Moussa na Nzambe solo, vie à un grand serviteur de Dieu parce que le petit serviteur de Dieu azate, so Nzamba bengi yo za grand, so Nzamba bengi yo atio na monde des ténèbres bobunda. Atio na ba principauté, ba démon, d'ailleurs ce monde est dirigé par les diables. Yes. Ce monde est dirigé par les diables. Yamozo mona ola mwana tongo yo ki batie bombe ola mwana tongo yo ki mutu moko azui arme abani ko fusiller bato tala neti lobi na ba pokwa na miniki pa mwana nga sécurité ali mutu moko azui minduki abeti masasi kuna bato bakufi. Donc monde des alliés dirigé par les diables ya mwazo pesa liwa azo pesa pasi azo pesa kokanga konyoka ma c'est-à-dire ce monde est dirigé par les diables. Mais biso toza na kati ya monde oyo to vivre lokola bato monde te parce que toza ba na Nzambe toza ba lekinzela. Tous en la mission oyo aller fête de toutes les nations mes disciples. Donc on peut mission ndingo lobaka kolala kolamukeza biti était en tozo mona ta dernièrement na France ta ba makambo et monani et salami bato balalaki balamuki bakena bango basala ba piquer banini bitala makambo comme ba tant opende talande ozolo ba na German ndenge moko. Donc un pasteur face à la bien informé. Yes. Un pasteur foyer ba makamuni e ucholeka. Na yebi pe que Manchester United Dortmund a gagné 4-1. Na yebi pe que City ba beti na Bayern Munich 1-0. Donc information na ya politique na nyonso, c'est ça un pasteur. Informer pour informer. Ozali informer pour na informer ba msusu. Monde est circulaire en moi. OK. Voilà bande problème bozolanda. Vraiment essayer na biso toyeba surtout biso tondimeli Yesu. Vi na biso za vie abitumba. Donc ceux qui yo sambelaka ozano na kimi olala pongi olali il faut mitala vraiment vie chrétien na malamu parce que vie na biso eza vie abitumba et mutu na Nzambe tomoni na makambo ebele musala ozosala ezalaki na no local awa elongo local ekomi international bamusu balobi be azalaki abona UK elongo suswa na UK et partout na ebité. Mais au lobby le comme quoi au lobby le comme qui est sur lobby boke ne mokili mubimba bosala batu ba disciple nanga ba yekol nanga po ebeye bazala sauver mais ba mususu bazo comprendre en autre. Bon ba tous pas comprendre ne mokote parce que ba tout bazo appelé puis ba tout ba na Saint-Esprit. Na ngongo yo tozo tambola na ba comprendre. Ba o bazo mona que tu échoué, merci. Ba o pe ba mona que tozo avancer na ba. Voilà mutuna mususu pe zali na ba commentaire ba émission ka to salaka bande ko belé ba tie bazotia ba commentaire ba lobi yo partout au monde ka bandoki na bandoki soko kebo bandoki na bandoki na église bandoki na bandoki finalement ezalaka nini na place wana yo moko zandoki ou ezandenge nini parce que wana eza ba commentaire ya bato ba musuku to ba loba mona se wana mona yo moko to so mona bandoki c'est que yo moko ndoza ndoki na place wana okoki ko sosolisa bana na Nzambe nini et puis mingolo barake église na Nzambe ba infiltrer ba koti ebele na moment oyo na génération na temps oyo toza nango. Mama bena
ezali question moko kitoko. Question na yo nazo que nous répondrons na ba voler mibale to misato. Yes. Naza na 3-4 versets. Soki totangi na premier verset ezali Matthieu 24-24 et je sabiso il s'élèvera des faux Christ. Jésus-Christ avant kende na Golgotha abandi ko prophétiser alobi na sima na ngai ba faux Christ baboya. Christ ya solo ya Jésus ezali bakomaki na singulier. Christ en pluriel et l'axi ba faux pasteur, ba faux apôtre, ba faux serviteur. Ba s'élever bakoya na kati église. Soki tokeli susu na deuxième verset dans opesa yo na acte 20 28 à 29 balobi natangango parce que eza malamu parce que ngana be libomate ezali maloba nzambe mutatiki yango. Yes. Acte 20 28 à 29 je sabiso habito ça l'attention parce que balou barokota na kati ya bergerie. Barokende wa bango nyonso toute destination bango ezani bergerie l'axini église. En attendant, le messager a zoluka versé donc dès que le rabino pepe na nzambe partout au bozolanda otikala kana kolanda bwete mais il faut ko pratiquer eleki nyonso parce que toujours ya kofungola bino misu mususu aza ya kokangama bamusu baza ya kolala mais à travers l'enseignement boye ezoya pona ko révolutionner bino otelemisa bino pe ko sosola malobeza pa na au messager. Acte 20 28 à 29 alobi j'ai lu au nom de Jésus-Christ prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Bato lelo ba osaka en église. Ba sorcier ba ndoki nyonso oyo ba ye ko se divertir dans cette église. Église wana nkolo Yesu asomba na makila na ye moko. Na makila na ye moko ba betaki ba nyokola ki asufraki pour son église. C'est-à-dire mutu nyonso to azokota na église. Soki Yesu atindi ete azokota pona ko manipuler, pona ko yiba, pona ko détruire, azoluka ana problème personnel na nzambe. Or na mokili oyo malamu ke no tumbola zabulu, malamu tumbola démon, malamu tumbola nganga. Soki ba yolanda okime pa nzambe. Mais yozo tumbola nzambe, soki nzambe alandi okima wapi. Alobi donc donc mutu nanu il faut se prendre nanu soin ya yemoko. Tango zo en église lukana nous sali na yomoko individuel même biso batei na ba olanda biso. To lukana bokonzi na likolo. Ezala batebele lelo aza membre église mais soki Yesu aye akokota te po aza pharisien, po aza hypocrite, po aza mutu ya vérité te mutu alukuta. Baze belé na ba social media, beaucoup na ba internet, na ba YouTube, beaucoup tane ba okosa vis-à-vis basali groupe ba bakosa, ba défendre lukuta, ba défendre mamabe. Alors nazo expliquer pe nazo les cas. Alobi je sais qu'il s'introduira parmi vous. Voilà na 29 Actes des Apôtres 20-29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargnera pas les troupeaux et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé ni nuit d'exhorter avec larmes chacun de vous. Azoloba awa na yebiete ba faux prophète ba lou ba kokota na bilanga me bazali ba lute ba kolia lokola ba meme me ba kozala ba lou déguisé baza cruel baza na kanda baza na kanza ba boyi kokota lola ba lingi na ba kokota lola te ba yi kokende ba moko. Troisième verset bali ba boyi kokota lola bazo stopper bato bali kokende bali ba keli felo ba moko te na groupe bato ba okesko na groupe banani ba oke na groupe bato ba fanatique na groupe bato oyo bazali kidiba groupe bato oyo ba veyaka te ba veyaka surmonter ate ba hypocrite poko benga bango. Troisième verset ezali na Matthieu 23 13 à 14.
otuna nga verse otuna nga poni na olo bandoki so nga mona andoki ndoki ya kote ya Matthieu nga na otete ndoki ya kozala ndoki ya za hypocrite ndoki ya révéler makamba boite Matthieu 23:13 balobi malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites par l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Balobinin, bango oyo, bayebi ke lole yali, lifelo yali, me ba poni na bango lifelo, me ba boyi groupe batu, ba kende na lola. Batie bango kal na lukuta na mate ya lukuta na mate ya ba miracle na mate ya ba manipulation na ba faux témoignage omoni lelo o kota na internet o ngana kutana na Yesu ngana kufaki bueno me oyo muta kufaki akutana na Yesu aze kobiste ana basi 4-5 oyo muta kutana na Yesu escroc muibi oyo muta kutana na Yesu ayamba même Yesu ye mokote azote ya mate ya l'encontre à parole, c'est-à-dire Batouana nyoso tout bazo à l'église. Bazo à l'église pour nani. Parce que Jésus est mon copé sous. Avant qu'ende alobi je bâtirai mon église et les séjours de la mort ne prévaudront jamais dans l'église. C'est-à-dire bando kinyo surtout yakal. Ba sorcier ba charlatan. Bato tout aux akota la maboko. Bato tout bazako ba disait des aventures. Bato bazako medisa bato ba pétrole ba chachacha. Babizinga na côté à Brazzaville kuna babenga bango ba mpevalongo ba nzamba kinkukusa do binzamiza mwana nyonso bango tu bakoma ba prophète bango tu bakoma ba apôtre na ba miyibi batu tu bani bakoma ba pasteur na ba ndoki bango tu bazana kati église oyebi ba ken église pona nini ba ken église po ba yebi ke na kati église ya des promesses na kati église ezana nzamba tika ba promesse a liboso atika ke liwa ekokota na kati église te. C'est-à-dire mwana nyonso tu ya nzambe mwana nyonso tu azosalela nzambe solo akoleka na vallée de la mort. Psaume 35 ezoloba même si je marche dans la vallée de la mort. C'est-à-dire oko marcher na vallée de la mort mo okufate likambo nyonso koyela yo bitumba maladi mukanda bani bako peso ba rejet bako memoti na pied d'avion au mat avion T. So bâti avion est comme à Tina Kinshasa, directeur à l'immigration, à Baboyo, Kosa Komolete, Bazom Soka, la même avion, Zom Soir. C'est-à-dire, au roman à Liwa Boyi, Moroku Fate. Yamoda, et tant que moi dans Nzambe, au Koyoko Lengate, Likolo, Yaba, Mopepe Zoya. Au Koyoko Lengate, Likolo, Yaba, Makambo Zoya. Talane Tingai, Moumou Nzambe. Combien de vidéos basalelanga ya lokuta? Batola le baosa ba vidéo ya lokuta. Baosa propagande nanga eza ba toujours ba beba ah oh yende ni mala oh yo uyega na France vont excessivement église ozoni pe na Angleterre ou l'équipe na wasi ba tiki OK mais yo za mutane donc les bazo sala lo ba publicité ba to ba comme ko s'intéresser na yo parce que ba lobi eza impossible mutaya aziksa sal ba tika ya bima ke ne pe bongo ça dit bazo ko sele makambo entre temps ba sala publicité alors police pe mboka pe eza na police ça dit ba te bele siko o ba yeba kingate ba komi ko yebanga alors batwana na pamboli bango ba lembate ba continuer ko sa sur la vidéo ba sala na publicité parce que nous au moins nous sommes dans la vraie tozo luka ko sauver ba âme alors ba lobi susuke batwana ba yebi ke église eza na bilakeli muto asala église ezali Salomon oya ngate Salomon oya mwana ya roi David muto a préparé ki ba matériel pour ton église ezalaki nani David nzamba lobi non yo lokola maboko neza na makila okoko tongela ngai église te tika mwana no Salomon tiko tonga Salomon atongi église mukolo ya dédicace tozo kende na 1 roi 8 to bani na 22 tina 37 mais na koyebisa bato bana ndako batalango ba observer ba promesse nzambe atia na église na kotanga quelques promesses parce que toza je crois na 30-45 minutes na 45 minutes na ko déballer nous surtout te nazo yebisa bino kaka pourquoi Satan accueilli na kati église Satan ke na kati église pour ayiki ba promesse za kuna ayiki makambo minene za kuna
alors faut telemela bana na nzambe o baza kuna po ba zala na distraction yango ake ko tia distraction na kati église po bana na nzambe ba profiter na ba promesse eza na église te. Donc église pour le moment comme l'endroit le plus dangereux oyo et c'est ka théâtre suke koleka eza na église parce que Satan a sa côté une église pour na ko kale bana na nzambe. Alors balobi awa na 1 roi 8 tobandi na 23 tina 37 totangi 1 roi 8 23 bazolo baboye 1 roi 8 oui tobandi na 22 Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel et en face de toute l'assemblée d'Israël il entendit ses mains vers le ciel et il dit ô Dieu d'Israël Éternel, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut, dans le ciel, ni en bas, sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent à ta présence de tous leurs cœurs. Ainsi tu as tenu ta parole à ton serviteur David, mon père, et que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accompliras en ce jour. Par ta puissance maintenant, l'Éternel, le Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi, un successeur aussi sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent à ma présence comme tu as marché à ma présence. Donc Nzambe na biso azali Nzambe ya ba promesse. Et David a sa la promesse Nzambe a prometaye. Et moi na David a eu rappeler Nzambe ba promesse na kati église. Alors que mon église on est na sali. Na sali mon liboso pour nous rappeler promesse ya yona tata nanga. O prometa biso que to kozalaka toujours na face na ba roi. Pe lisusu awa na kobanda o evumeza makasi awa ezali na 33. Alors, quand ton peuple Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rende gloire à ton nom, s'il s'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les du ciel, pardonne les péchés de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Wana moko ba promesse toke susu na 37 tuzana 1 roi 8 37 balobi quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et des malarias quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, attend les mains vers cette nation, exauce les cieux du lieu d'état des mers. Amen. Ça dit, Awa, Bolim Sana pour projeter Boutou na on a bien été. Tout ça déjà 3h du matin pour émission, 6h déjà. Les lots samedi, va te faire balandango. Puis nous aussi, même si tu travailler. Awa, église, c'est la promesse, oh, moutou sala église. Moutou sala église, c'est Salomon. Roi Salomon, moi, David. A sala ba promesse que ceux qui moutou tama sous mon comme rouge, la cramoisie. Oh, bangala, ba Angola. Ceux qui ba yawa, ba sengi pardon yo yoka. Église eza place okesaka nango te. Église eza sika oyo ozalaki na ba démon okoti ozongi oke. Na sina doba tango akala na oke jazz bazolo ba on entre chaos on sort oke. On entre oke on sort chaos. Lelo l'église et comment on vient chaos on sort. On vient oke on sort comment chaos.
l'église est comme il est contraire. Bible le lobby, Jésus lobby, venez chez moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Mais battre l'église, au lieu de repos, bazu ba divorce, bazu ba problème, bazu ba violation, bana ba violer bango, ba maman, ba sa ba bazo sente bango, koyi ba ko exhorter banganga ba kota l'église, bonganga comment ça ba l'église, kende na ba internet, tout le monde a buzo bana bonganga ça ba l'église.